jour. Na cadre ya rubrique invité magazine Zoom Congo Plus et yambeli bino maître Gelor Mbofuzo Oazali président ya AJOD pe analyste politique o yambai makina ndeko excellence Makusa o bayeba kiko beta masolo tolanda. Voilà, merci Nabino au Bomissana toujours causer la Zoom Congo Plus na rubrique Nabino invité à magazine ndenge toujours to yambela Rabino ba Mboka pour na ba pesa makanisi na bango par rapport ya Mboka nezali na ko évoluer na makamoza ko lekana Mboka na biso lelo to yambeli bino mwana Mboka Gelor Mbofunzo oyo azali président ya ONG AJAV pe azali cadre analyste politique na inde to kosolola makama Mboka ndenge zali kotambola mbote mwana Mboka Gelor Mbofunzo. Mbote monsieur le journaliste. Toye epa na yo lelo supona to solola na ndenge Mboka zali kotambola mutuna na biso ya liboso tozali na problème ozali kolekela bana Mboka dollar dernièrement etoyi kochite oyo mutu nyonso azaki panique na bandako place bazalaki mais d'emblée tomoni lelo dollar on za kozonga toujours na même prix mais ba autorité ba koloba eloko moko te na ebité ozali ko mona te que population bazali ko souffrir et que ba konba koloba eloko moko te pona koloba eloko ni par rapport ya makambo. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Na motuna na yo vraiment très importante Oyotuni parce que la population est en train de souffrir. Oui. Population est souffrir mingi pourquoi parce que stabilité à taux et ça la capenza les sous-soutés. Et comment les lots oya matisi na 18, au levé na 15, mutumu pe lobe à na 23. Moi je pense que eza passe mingi pour la population. Yango les lots n'a constaté que ba décision au ba konziambo ka bazo joie de ce qui concerne makambo etali dépréciation ya franc congolais na moni bazo joie mesure en malamu te. Pourquoi l'autre fois toyokaki que batie 25 millions de dollars ba injecté on na ba banque pour que ba récupérer ba franc congolais. Oui, ndenge elobamaki. Mais apparemment c'est comme si une autre batie loko o ezana impartité. Tout que la population mawa. Moi je pense le président de la République, il avait instruit premier ministre et la finance ainsi que ministre gouverneur de la banque centrale. Moi je pense que ça la message na bango pour que population azo souffrir instabilité monétaire du jour au jour monsieur les journalistes. Donc moi je pense que le président faut avoir mesure moko ya makasi pour que stabilité on a soit parce qu'à ta ezui. Est-ce que un président Yemoko a décidé par rapport à makambo ou bien gouvernement il faut baloba mais tout le monde ni premier ministre ni autorité a réagi par rapport à makambo ya dollar. Non, président de la République Yemoko a quitté ko décider. A copé ça ndingisa na gouvernement parce qu'ils ont moussala na bango bango ne baza habilité de le faire. Pour que président lobi bozulanga solution na problème. Il faut bazwango d'une manière idoine natamoko idoine pour que solution ezouama et baimboka bafando bela kimia stabilité monétaire kota et biloko pe kita pour que makambo kende malamu monsieur les journalistes. Mikolo etu koleka awa to mona ki ministre ya budget et longo na collège ne mobimba ba lansaki message moko po na likambo itali ba so de mouton oyo ba asiraki population que d'ici le 30 juin peuple bako fêter na baso de mouton na bango mais to moni que le 30 juin il est qui do ça ya so de mouton ezo lo ba les sous-soutenir na minorabatu population to ba ko souffrir na ba embouteillage na ba tracasserie donc na habité yo mwana Mboka urbanini na makambo wana papa journaliste na bandi que sans ignorer biso to yebi makambo eleki na oto leka na Mboka actuellement non seulement na Mboka mondialement il y avait la pandémie où ekwesi makambo ebele ben bakoki koloba ba prometa ki biso ou bien ba prometa ki na juin to rejoisson de moutons to juite nous tous nous devons comprendre nous devons comprendre pourquoi parce que Mboka euti soki na 3 mois so 4-5 mois na maladie et ba kozi Mboka ne pouvait pas batika vie humaine comme ça
va s'occuper directement de la sauce des moutons. Donc, voilà pourquoi. Et ça n'est pas la paix. Boka population, bato bakoy kozala ndenge nini. Et du reste, bazonga makamaso de mouton. Tous anos na Kinshasa, au monde ba misala so de mouton, ils a accéléré. Je pense lobe okaki à partir des bonhommes en bouteuse parce que misala est comme la souka. OK. Moi, je pense que tout peut ça chance dans le gouvernement. Tout peut ça bango parce que tu vas promettre l'eau et que l'eau est salamité parce qu'il y avait la maladie. Okay. Mais quand même, ils sont en train de faire quelque chose. Soyons quand même reconnaissants par rapport au travail ou à Konjambo comme ça. Woti koloba eloko moko awa très important mwana mboka Gelombo Fuzo na etali maladie pandémie monene o frappé mokili pe koti crise na mokili mobimba. Lelo mboka na biso ya ko zali frappé na même maladie pe na même crise na ebité na ngambu na yo sifo ko pesa makanisi na yo pona ko bimisa mboka na biso RDC na crise oyo pona population néanmoins to se retrouver parce que toi na ba province na biso o lelo ba mboka ba ko produit ba biloko me banzela ezalité biloko isa ko kota te ezali production na mboka na biso ezalité ya on to tikeli au moins makan moi tant muke ko pesa makanisi na yo. Comment est-ce que RDC ko luka ebima na crise oyo po population quand même va se retrouver? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, par rapport à la question très pertinente. Pourquoi les populations ou peuple congolais tout entier va souffrir na marmotali sociale, je dirais même. OK. La sociale, tout bima na situation moko très néfaste, il y a pandémie. Je dirais même situation notamment cruciale aux populations ou bien Congo ou bien mondialement situation qui tellement passe. Mais to comme ceux qui ont landi maloba mokonzi mboka après si même instruction na ministre ya économie et que batala balandela marmotali économie en mboka après si instruction na premier ministre kolobake makambo etali situation ya mboka kolia konini baluka batala likamo plus vite possible atali koto ya bino koto pe na dollar et bouger comme je venais de le dire tantôt. Banque mondiale a injecté 25 millions et ça ba solution pour to bimala voir ya crise tozali. Moi je pense que crise tozalango et ko bimate comme un bâton magique moi je pense c'est d'une avec des stratégies au président de la République, au gouvernement, et nous allons sortir d'une manière progressive na crise et ronja kimboka na biso, messieurs les journalistes. Toi ko kelmale mais moi na mboka Gelombo Funzo na motuna mususu e tona nango na koyoka que des gens ba magistrat ba haut magistrat ba ko prêter serment mokolo ya mardi o eleki liboso ya président de la République na ebité ba mboka ba ko tuna pe kolka koyeba est-ce que état de droit et que vous allez vraiment installer dans mboka na biso justice il y a solo penza et kota na mboka na biso par rapport il y a ndenge to moni équipe ya sikai koti na kati ya justice ya mboka. Je pense monsieur les journalistes justice ou état de droit ndenge président de la République a pronaki. Je pense que bozo sentir que quelque chose se fait. To yebi pe que bato ba nommé bango actuellement na ba obato prêter serment récemment ba ko sala musala avec beaucoup de conscience. Je suis le président de l'ONG de l'association des jeunes intègres pour l'avenir. Voilà pourquoi je directement en profiter nandengo ya mbinga allez-y ko lancer mbela message na ba juge magistrat, je dirais. Nous surtout au baouti de faire le travail avec beaucoup de conscience, avec beaucoup d'intégrité, comme nous disons au sein de notre structure à JIAV. Donc, basa musala bango avec beaucoup d'intégrité pour que la population souffre mingi. Et c'est là qui a raison, yenda azwa tort. Et je pense que ils ont qu'une malé. Président Azalaki Liboso asalaki o akoki kosala président OPAye asali o akoki kosala et maleme tozokende justice ya mboka komata
malembe pe parce que oyebi justice ya mboka ce que ezwi esika nango nde crédibilité pe ya mboka ezwama. Et comme dit la Bible, la justice élève une nation. Quelle est cette nation? C'est la nôtre. Parce que justice le cas ils ont appelé sika malembe nation pe ko sala nini et comment attends monsieur les journalistes. Donc vous croyez que moi na mboka président de la République Félix Tshisekedi a coupé ça peuple aux ezali justice ya solo. Non, voilà pourquoi je dis bato ba nommé bango. Bango des fois va accompagner président de la République. Parce que après si bango appelé bosala boy. Bango batika molima kanyaka. Batika molimo ya nini oyo. Bango basa musala bango comme il se doit pour que justice vraie et son mboka biso. Tomoni na kati ya nini ya cérémonie où ça maki wana ya ba magistrat ou ba prêter serment. Mais absence il y a des magistrats ezalaki na kati ou ba refuser qui peut-être nomination ya président de la République. N'habite pas la raison ou bien ba na to ya ko refuser nomination ya président de la République. Non, je pense que nomination babo ya kangote. Nomination mokonzi ya lobby, il faut bon dire. Mokonzi ya lobby. Ils sont beaux salati. Même je pense que mokonzi ya lobby basalaki nomination de jetangamaki. Basalaki nommé. Mais à un moment un certain temps ba que non, bango ba prêter serment. Bon, je pense que nous sommes dans un pays démocratique. Et batali pe que mibeko na par rapport à mibeko et lobby boy et sali boy. Ah, tant que président kotala baza bala na baza ba juge yaza mokonzi akotala bakotala bakobalusa bakomanyola bakotala bakozwa toujours solution parce que le président il est le garant de la bonne constitution de la République akotala bakozwa solution et kolekamala moi je pense que eza likamute bato bakoyeko lobela parce que ba wala pe bazaki na mandat na bango ya 9 ans mandat 9 ans je ne sais pas ndeni bako ekokoka ko silamba moko mais mokonzi mboka ko ripe ko nommé alobi otoke mokonzi mboka mais toutefois le quoi pesa garant za sinzili ya constitution akotala le quoi pe mokonzi azoka toujours yo ebipendenga zalaka azoka toujours solution ba problème ba to ba mo reza passe. Alors comment ni pe absence il y a premier ministre na kati ya cérémonie wana absence ya premier ministre absence il y a deux présidents il y a deux chambres et sénat na Assemblée nationale to ebité ba mona te pona nini. Mais c'est les journalistes qui va assister na kata cérémonie na ensemble na. Mais c'est les journalistes. Tout ça la polémique qui tait. Pourquoi? Parce que ces gens-là bazaki représentés. N'est-ce pas bazaki la représentativité zalaki? Et pardon, bazaki représenté. Bazaki représenté mais c'est là qui presse la bango ezala. Non seulement président, ce qui premier ministre qui a empêché quelque part à cause qui représenté quand même qui atteint point bas. Donc bah ça problème. Non, bah ça le problème est-ce que les cas qui les cas qui étaient cérémonie et les cas qui les cas qui étaient ya ba imboka e bangisi pe kamusi ben boni na cérémonie monene boye ba autorité au Sénégal qui bazala ba monter ba tinika ba représentant ba. Moi je pense blocage des ala été. Blocage des quitté et nous sur les cas qui comme il se doit ba prêta qui serment ba participer ba jouer ba belé ba jouer des bebonga ba tout ça ba remise et reprise. Est-ce que blocage des ça? Moi je pense non. Tout ça la polémique était. Donc yo pona yo oza ko yesa bana mboka ke eza na problème te ko sala ngo problème makambo koloba na mboka eza ebele population zo lelalia population zo luka sala nini na ba mesure ezwami ba konji ba juizui bientôt vous allez appliquer tout le bema kamusu eza utile pour la population to bossa eloko. Merci mon mboka vraiment to komi na suka ya interview na biso na yo to ebite le banini ya suka yo bongisi pona ko yebisa ba mboka bakulando na magazine Zoom Congo Plus magazine oyo memelaka bango information na bandako na bango. Na pesi d'abord merci na mokonzi ya mboka son excellence monsieur le président de la République Félix Tshilombo waza mokambi ya mboka na biso merci Zambia batelaye et na yebi azotia toujours kimia na ba place tout des ordres de lingoya et sika tout bato balinga bazolo bake boyokani ezate azotia toujours boyokani. Donc que le Seigneur apambola mboka oyo
et n'a lancé tant que président des jeunes intègres pour l'avenir, bah jeunes intègres non surtout au baza et sika bazali parce que cause la jeune ezali comme état d'esprit même au bazu bokonzi mais au baza na ba gouvernement bah ça la musala bango avec beaucoup d'intégrité biso tozo ko insister ko ba ke biso ba jeune intègre tozali pe tozo tala to sengi token soki pe elikambo sengi ba pe na besoin na biso nous sommes là to yape Tokosa Moussala Biso partout c'est que vous avez beaucoup d'intégrité pour tout sunga pour que mboka na biso kende liboso parce que changement oyo basala ki permis quoi ça nini tant ba auto le président de la République sortant na entrant eza leçon munene pour la biso eza acquis to bosala ngote. Merci moi na mboka totondi oboto na ndenge ondimaki invitation na biso. Merci beaucoup messieurs les journalistes ngane fona remercier. Baimboka wana tosolaki masolo na mwana mboka Gelo Mbofunzo wazali président ya AGIAV, wazali association des jeunes intègres pour l'avenir, ya RDC boyoki na bokebi nyestu yo pe o landi biso na bandaku numéro zali wana benga biso zum kongo pisto bengisa pe yo opesa makanisi na yo po baimboka pe ba nini yo za nango bosenga po na mboka na biso et se développer. Je crois bien tokutani na édition ozali koya là des gens je sali na sima ya caméra kuna mwana mboka ozalaki wana ofu e moulin pour na kopesa qualité na musala Daulin Polite vraiment ba merci na musala kito wa kosala na Zoom Congo Plus et longo na mwana mboka Trésor Vidi na ba journaliste nyonso Zoom Congo Plus tozali ensemble pour na kopesa bino ba sango ya mboka ndenge sengeli totani mikolo koya merci na Zoom Congo Plus zoomelage